Merci Kabouya, merci Maman Océan du Congo, merci Nabana Congo nyonso oyo bisika bozali Océan du Congo maïbo mbindo lupesi bino ba joyeux Noël, lupesi ba joyeux Noël na ba congolais nyonso vivant en étranger, diaspora Belgique, Canada, Suisse, Sorbonne, Bordeaux, bino nyonso bisika bozali na Angola na Basaku sur Équateur na Ingene na Bomba na Bandundu, Lubumbashi, Matadi na Kasongolunda na Mbujimai. Ba bonne fête na bino yango wana. Bino ba ebu pambwami bokanisa pe bana bitike oyo boy bazangi mwa lipa bazangi mwa ji pona komela mukolo wana ya nativité ya Jésus Christ et puis parce que tout ça na période où tout ça na tout traversé année ya sika. Alors webi fondation Océan du Congo ezali wana ezana besoin ya lisungi na bino pambate chaque fête de l'année et que na pe kutika lisungi moi lamba moi ji moi Thompson moi mokwe ya soso moi boîte à tomates pour que bana bitike bali après ba sepela na batu ya troisième âge ndenge boyebi ndenge esalimaka comme d'habitude parce que na gouvernement congolais awa boye et comment makambo ba organisation parce que l'état a faillite, l'état a vraiment aux abatoana à responsabilité te yango mona chaque fin de l'année fondation Océan du Congo et ça la quelque chose pour que négotique la batuana bande kona biso ba démunis moi lipa moi le quoi dire. Alors, bande konanga ndenge boyebi makamboza koleka na Congo, c'était prévu le 15, tout peut s'abino compte rendu. Le 15 décembre, c'était prévu Tobi Misabajen, to quitter la balabala pour na ko télémer la calendrier électoral. Parce que bande komisu ba ko tuna ndeko prino mais date bosala ki to moni ba image ndenge. Boyebi que l'activité et la résistance et c'est un moyen. Mais biso tout ça na ba moyen wana tendo sala ki budget de vie mutu moka senga biso de vie tout ça là esenga ki mwa mbongo bon pona biso to mona ki yango mbongo ebele mais pona niveau na batu wana eza $2000 eza ba mbongo o bana ba na la classe ça quand même pas une semaine mais moi ba complication on ne sait pas et puis na ba ndeko o bo soutenir biso la résistance to comprendre que ça peut-être famille eza munene et puis mutu luka ko s'organiser pour na mois fin de l'année bandeko bazana kisasa bango pe bazana mali pati yango bomonaki le 15 to sur soir activité wana parce que tout ça vraiment limité sur le plan et moyen ndé bomoy baki point de presse ko sali sango ba journaliste au foot pour ba image et les cas ba journaux ba neni donc tout ça qui vraiment essoufflé mais rien n'empêche que ceux qui te suivent ba makoki la makambo élection parce que mboka oyo boye eza na kati occupation on ne peut pas parler aux élections pambate to yebi makambo oyo zo lekana kati ya mboka na biso situation à est ba ADF na lu ba bomaki lobi plus de 38 morts na côté à est et puis biso aboye tozo sepela élection to kende maponami déjà ndenge na zo mona kuna batu ya RDT bazo kende ko investir ti Tshisekedi comme candidat na bango. Mais yo mwana Congo, oyebi bien que l'élection o bazolinga basalisa oyo. Ekopesa mbuma malamu te, ekopesa kaka milelo na milelo. Na lobaki abo to bima na kati ya distraction parce que batu oyo boy bakopesa biso image yo no botala bitumba est mais koto bo bazo continuer à lire na bango. Natalaki ba date ba candidature ba député ba président ba député nationaux ba nini basali makambo na baonde basali wana mais est-ce que réellement yo mwana Congo tant on dit mo que une élection est-ce que vous croyez que volonté na bino ko za respecter pour que volonté na biso peuple congolais a respecter ils ont un soulèvement populaire ils ont zela élection te to koloba yango combien de fois parce que boyebi ki ngai primo mbenga Maman Océan du Congo soki to lobby et comme ko banque sa régime à place ndeba tcheba service na bango pona koluka ko traquer avant 2023 batu nyonso oyo boy bazo telemela régime ya Tshisekedi batu nyonso oyo boy bazo telemela makambo ya élection bande ko ngai mboke soke ne mabe na lobaki makambo tribalisme awa boye que Félix aye ko tribaliser mboka et puis asuki wana te Félix accueilli que ça la tribalisme tina kati armée. Bande konangai mboka moko te etika ko vivre ba développer kaka na tribu moko.
Na Congo, on a plus de 450 tribus. Mais regardez ce qui se passe chez nous. Félix, na Batounaye, Baye Balobiote, le Congo, Balubaka qui Balouba va pouvoir te, mais le Oboué, Balouba bazou pouvoir, tu reçois pouvoir là, tu repères ça mon tout, Timo Kola arrivé à Jésus-Christ. Bana Konangai, Boye Bayango, Nazolo Ba Awa, Kabuya Augustin, Oye Baza secrétaire général à IDPS. Akei na Mbujimai. Bisika obo batika lime meta kotongelo côté ya malonga comme référence que lobby IDP c'est ça qui n'a pouvoir. Augustin Kabuya akei na meeting na bango la IDPS pour bazo préparer déjà élection na bango. Qu'est-ce que Augustin Kabuya lobby na Chiluba? Menga nazo interpréter bino na mona lingala ponga na bina nga Chiluba te. Augustin Kabuya na message na ya tribalisme o bazana ngo. Akei na Kasai koloba ete bino bana bonso ba Kasai o kokisi déjà 18 ans bokota na armée bo simba minduki to batela pouvoir na biso ya baluba soki to batela pouvoir na biso ya baluba te soki pouvoir ekesi ka mosusu biso baluba to kotikala kaka kolela na kolela boyebi ke bikolo misusu elingaka biso te to batela pouvoir na biso. Bande Konangai botala maloba oyo Kabuya so pelisa moto na kati ya mboka. Soki Mobutu ataki pouvoir, est-ce que vous croyez que Bangala bazala ki te na capacité pe ya kobakelo eza pouvoir na biso Bangala? Soki Kabila baswali pe balingi baloba yango. Mais pourquoi et pas na bino bande kona biso ya Kasai ngana za tribaliste te nazo réfléchir ka maloba o Kabuya lobi Augustin Kabuya. Yango na lobaki bande Konangai ya Kasai. Ba chef na bino bazoti ki na bino ba problème ande kwa IDPS. Parce que le oh basoki total, qu'est-ce que Félix a construit au Kasai? Rien du tout. Combien d'emplois oh Félix a payé na Kasai? Rien du tout. Est-ce que Kasai miba économique a fonctionné? Rien du tout. Problème na biso ezali ya kozwa mokonzi oyo boye akopesa yo musala, akotongela yo banzela, akotongela yo hôpital, akopesa yo. Donc c'est ça. Mais bino tant bozoti ka ba réflexion moko diminutif. Une réflexion de basse classe. Tokende ko sa rôle na armée, to battre la pouvoir na biso parce que ceux qui pouvoir de qu'est-ce comme osusu biso baluba ba balinga biso te. Bon mais tu n'appelles sikobo. Pourquoi Kabuya zo ba bongo balinga kabino te? Pourquoi? Parce que vous avez des faux comportements. Vous avez un comportement au bout et ça kotali c'était que non unité nationale. Bande ko na biso Kasai. Bande ko nga IDPS. Ba propos oyo bo bengana Augustin Kabuya. Parce que pourquoi ils ont linga Kabola bino bande ko Kasai, na bande ko Katanga, na bande ko Équateur, na bande ko Bandundu. Et ba Congo. Tel la tribalisme à ciel ouvert. Est-ce que Boyne to kotonga mbok? Le Congo restera un et indivisible. Mais bon tel la régime bande ko na biso oyo boy, ba lingi ba Kabola biso parce que ils ont une mission oyo boye. Bazo lukanzela ni na kodusola parce que mission na bango zali peut-être guerre et terre tinike salema à le Congo Kabona et puis ba Rwanda ba reçu mission na bango peut-être na tchengo na supposition yango na bomoni Tshisekedi vient de nommer encore nzambe na ngai Félix vient de nommer na kati ya garde républicaine sur 15 ba au lieutenant ba colonel banan. Tous les 15 ils sont du Kasai. Félix Tshisekedi, toujours dans ses œuvres. Vous croyez que l'économie va décolonder à Kasai, il y a une sécurité d'ailleurs? Bah général Nzimbi, bah général Mbouma Mwaso, bah général Mayele, mais Mobutu fait du fait, il a été toujours trahi, il a fini par être trahi par les siens. Cardinal Mosengo, il avait un garde du corps, il y a Kisangani Muswahili. Mais le pouvoir était à Swahili. Mais les lois, boy, bah sobino bozo sala oyo boy, bozo no makaka batwala moko, na seni, cour constitutionnelle, na armée et koso. Vous croyez que vous êtes plus nombreux que tous les Congolais? Je ne crois pas. Vous devez regarder la géopolitique. Bitumba o Mobutu abundaki. N'est-ce pas à l'époque Mobutu Alongwa Mutuwa Bas Congo a été gouverneur na Est et puis il est parmi les personnes les mieux aimées na Côte-Rwanda.
Mais pourquoi pas nabi de komi et to battre pouvoir na biso parce que balinga nana bisimino que no balinga binote bobongisa bizarrerie bobongisa comportement parce que pouvoir déjà le cola vélo piné chaîne et le lo arabe lobi kunezo kwa mbongo lobi pa ya mama aussi du Congo lobi pa ya DS lobi pa ya Kabuya lobi pa ya Valentin Mimbenga lobi kune pa ya Florence lobi kune pa ya et ça continuité à l'état. Mais quand vous voulez s'accaparer la logique comme nous besoin de biso le obo quand Kabuya parle ça personne à s'inquiéter ni interpellation à la justice. Mais ce que mutu mususu alobakaka tango mulunda ngoi alobakaka no bobatela Kabila za patriarche na biso bakatange mutu akomeka na Kabila biso bakata ngoi mulunda soki saki na prison na prison akotaka boloko. Mais ba propos oh depuis pouvoir oh ezali Kabuya kaka yemoko aloba mutu akosanga na pouvoir na biso to kosimba midoki awa na kisa na moi Mukoko l'avait dit. Chilombo, kofinga ba Congolais, ba nomination ka ba Kasayen, compétence ou pas compétence, c'est ça. Tribalisme au boluka ki yango yobo. Fait du fait tribalisme comme manine. Ba choc na mitema, ba rankine, ba tuna ba kokoma ko so position attitude na bango to yebite. Yango na bisa bino, bande konanga Équateur, nous devons nous lever pour to benga na Félix Tshisekedi. Félix c'est le ko la peste. Oh, la Bible, il y a un paragraphe, acte 23, je crois, au verset papa, Nabiso Mose Ngopé à son âme à Lobaka. Cher Félix, ba côté si mouté ma bé, pour ba kabola bino, ba kabola ba Congolais, votre la Bible. Il y a entre nous des pestes. Il y a un mot toujours vivre, oh, Tshisekedi. Pourquoi Moli Mouana bino bozolinga, pourquoi ce tribalisme mode opératoire na bino? Bautu konomé ba généraux bakasaye bautu konomé na seni bakasaye na banque centrale bakasaye nini bo bakasa donc république comme ya kasay cher congolais yango bozo mona ke batu oyo boye na logique boye soki tokene élection ba gagner té yango na bisa bino ke non élection 2023 février élection Chivundu parce que peuple congolais faut telema bozo mona bandeko oyo bo pouvoir na maoka ko finga Kabuya cours d'argument. Il a des insultes faciles. Parce que wana te ba ke yo non toke diplomatie wapi aux États-Unis. Bota la différence, il y a être reçu par Maison Blanche. Na oba bengisi bino ngulupa. Félix n'a pas été invité officiel à Maison Blanche. On les a convoqués. Si Félix était respectueux de lui-même, azaki na moi charisme et leadership le quoi biso ba preno mimbengambo. Moi je ne peux pas me déplacer dans les États-Unis. Parce que votre pays est en guerre. Bato bazo boma, babengi sibino boya bovanda wana boto. Eh maman nangai. Tout ce exemple. Zelensky na Ukraine est-ce que a déplacé mais Zelensky a vendu na Ukraine bazo tindele ba milliards, bazo tindele ba binduki. Pourquoi? Parce que il s'est fait respecter. Félix a communication avec ah va je m'embête ça pour aider que mboyo kobima. Akano nga photo na Joe Biden. Quand on est faible, on fuit son adversaire. C'est ça que Félix a fait aux États-Unis. Oh non, Félix a quand il voyage avec le Congo pour battre Bakoufi. C'est faux et archi faux. Félix a fui Kagame, c'est ça la faiblesse de ces régimes. Chers Congolais, tous ça va tout défendre Mboka. Félix a mis Kagame aux États-Unis, il m'a pris son raison, au tempo, battre Bakoufaki, il y a un Félix. Félix a zongi parce qu'il a eu une invitation sur le match na Qatar. Parce que Félix va donner son équipe préférée, c'est l'équipe de la France, Paris Saint-Germain. Yangona, vous allez étonner. Ndenga bosuwa pour bazo mabiso na libulu oyo ya glissement, ya tribalisme, ya régionalisme, népotisme, compétence. Lobby, ce qui mboke Perimoto qui serait responsable entre guillemets de Kozonga va. Bande konangai. Totel les matos sauver mboka mboka za okene mabe. Ruti matadi kibala ikatani nzela wana iko sa ngaye biso pepe congolais bakinois nzela wana iko sala ba sopi mabanga nzela wana yesu sasa nini ikatani
bana ba mouvage boy nanu bo monite boyoka soki to bundite na oseka te pona za na sengo oseka na zo seka parce que quand de toninga na motema na biso ki na tiemo na motema na kwa obela estomac na kwa obela maladie ya motema gastrite ekolia nga na nga mbongo te oyo boy na okena ko se faire soigner. Ils ont peur mbongo ezo bima na hôtel na gouvernement Nicolas Casa des ofane na mbongo wana yango wana bande konanga ba congolais ba catastrophe eux salemi na Kisasa un mois passé Bruno Mimbenga lobaki yango na itando eke ba finga ngai bon continuer ko finga biso to continuer ko dénoncer bino gouverner c'est prévoir gouvernement qui ça ba prévoir na bango le monde l'espace vide ezala maluku na babukanga lonzo na koto kuna bozwa mbotonga bamboka ya sika boli kotonga mboka ya sika te bateki atene de la Gombe bateki na bisika au caniveau bisika maeleki tout ça régime auto sala ngo pona nini bango pe bafana na babisika bien bande kona ngai peuple congolais total injustice sociale à niveau international Kagame bavandi kuna bazo solo na batuna bango bozwa décision RDC ça ba autorité congolaise bazala parce qu'ils ont compris que non les Congolais bazaka na futilité basi ambiance oswana c'est ça les Congolais lelo oboye Bosco Taganda les tueurs les violeurs les massacreurs aboma ba millions de Congolais yewana ba pesi prison à 30 ans chaque chose a sa fin la finalité de toutes choses Bosco Taganda tozwa na contexte ya mutu oyo ya biso ya Équateur o nani igwe bakoma lelo fufu mateka Bemba à l'époque papa Bemba Jean akufa a Bemba Saolona balobi na Bemba aya ba libéraki à titre moko et ya exception akene kwa système atanga papa nae balobi Bemba pona mboka okene kovanda Bemba obino na kene kovanda na Belgique bisika o papa na nga investissaki mais ba Belge ba s'opposa Bemba kovanda wate non on ne veut plus de lui Bemba c'est un criminel machin mais c'est lui la personne qui a tué plus de millions de Congolais. Bosco Taganda ba kateli 30 ans en prison balobi na Bosco Taganda apona mboka o alingi Bosco Taganda poni Belgique ba Belge ba yambiye balobi ava tala bisia o boba botala na bisa bino que non si nous voulons réellement tous à la libre biso ba Congolais nous devons d'abord chasser tous les Belges vivant en RDC ndenge na mali ba sali ba bengani na ba colonisateur na bango ba français ba bengani na bango et puis bomoni lelo oyo boy ndenge ba mali bazo s'avancer comment est-ce que Kabila oyo boye aza parmi génité ya M23 Bosco Taganda comme si ba Congolais ba komo bosa na Kabila menga na zaona na o rappeler bino kaka Kabila muto sala M23 et puis on a ko fourni ba Bosco Taganda minuki ba bazo bosa na Kabila mais lelo bomoni ba Belge o bazaki censé ko protéger biso ba Congolais ba colonie na bango mais ils ont accepté Bosco Taganda un Rwandais avant na mboka bango appliquer peine na yekuna allez-y comprendre peuple congolais boko comprendre ndenge ni boko lobaki bato aloba bazala kité tango tozo senga boya tobi mana balabala Bruno mwana nga tolaka na ngati bato nyonso boyebi to soka bino na téléphone na tolaka te to les comme si moi exprime comme mendicité non na bisa maman na ngai est-ce que beaucoup ko sunga biso na bitumba république toza na activité boy po bana wana batambola ezo senga biso bo est-ce que possibilité ya ko sunga mboka ezali mais ba monsieur ba koma ko zangwa Bruno chômeur oui na chômeur mais na minute boye bo et mon ami pendant na posa ke ba Belge baza contre biso ba linga biso te Emmanuel Macron azolinga na Kisasa pona ko sala ni po ya ko seka ka ba Congolais ba millions de Congolais bango wana ba kutani na ba président des États-Unis d'Amérique na yoki ba bazo bisa soki projet moko ya 319 millions quelque chose pareil comme ça na bosa qui document au place na Tchaki pona ko soutenir ba Rwandais Félix diplomatie na ba diplomatie nini boy yango nazo senga na bino ba ndeko na ngai 2023 oyo boy et puis na bosa na équipe kabuya pardon
Nanga Junior Kadima, calendrier électoral la salaki, abosana kilo. Abosana kilo comme pour la notifier pour ça. Pour vous dire que non, et lorsque ça mal conçu, le résultat en vous la carte toujours ma bé. Comment est-ce que bossa le calendrier mais bobo ça sous élément missus? Dans la tricherie. Famille Tshisekedi, basali ba parti politique. Bebo. Tinde bazo menasa ngai aabo. Parce qu'ils savent que non, Bruno Azamut Obo, soit le non, son non reste non. Parce que na okotate, na kati ya batu Obo, bazo participer à la trahison, à la balkanisation, à la séparation à la Congolais. Donc c'est là. Procureur de la République, Augustin Kabouya l'a traduit à propos, c'est tribal, on a tenu na Kananga. Et puis même, bah, comme il a empêché, même, bah, meeting ça, ça c'est la dictature. Sur le peuple congolais, qu'est-ce que nous devons faire? Biso ba Bruno Mimbenga Oboe, na ba maman océan du Congo, toza batu o toza éclairé bino mais boy ba on ne pas que ça biso attend un jour. Et rewa ne sait pas Lumumba. Quand on a tué Lumumba, aucune manifestation, protestation tika ko ça sur les années de la République. Parce que batu a comprendre que philosophie te ya Lumumba. Ils appellent le coup le Oboe, batu a comprendre des philosophies ya océan ya Bruno ya Kabuya et ça ningi na bituma na bango. Parce que le Oba ko kanga pe biso. Mais il faut d'abord le temps parce que Kangabatuana Balumumba il a fallu tout tellement parce que Moutouana s'éclairait Nabino à Ota Sabino à Ezamabe à Ezaboy Barwandais bazo négocier à coulisses na Tshisekedi ba M20 tu sais Batouana qui va négocier mais quand bango moko non Nzambe quand on est moins sérieux reste moins sérieux. Nous avons vu des autorités congolaises aller négocier avec les M23 le lo bo pesa Willy moi ma raison. Il y a un mot ba M23 parce que bateau la la vérité balobi ba M23 ngena misaka bino a ba ko sa bango réinsertion na kati ya armée ba ko intégrer ba M23 na kati ya armée congolaise tout na va bon mon la place ba Rwanda bazo continuer toujours ko infiltrer armée na biso Kabila wa ko ba infiltrer na kati ya mboka Tshisekedi a commis le loko protéger. C'est bizarre, c'est triste. Félix Akati voyage n'a été, il a fui Kagame pour que nous goûtions un match à l'image. Allez-y comprendre. Il y a un 5 nabino ba congolais. Nous devons boycotter ce calendrier électoral. Totalement. Il faut que les Congolais se choisissent Bakonzi. Oh boy, bako défendre bino. Na mikolo ezali quoi. Ceux qui to sali angote, boto la ne ba vendre ça qui Félix Tshisekedi aux États-Unis na ba secrétaire d'État américain. Bazo ebisa bango ndenge za na ba coopérer na ba Russie te. Tiens. Nous sommes un État souverain. Pourquoi Babiloko ambassadeur lingo na Mali te? Pourquoi ils ne l'ont pas fait na Sénégal et na Burkina Faso? Pourquoi ba ponika aide? C'est parce qu'ils ont compris la faiblesse des dirigeants actuels. Mokolo na kokufa nani akolela ngai? Liwaya maito liwaya masanga mokolo na kokufa. Mokolo ngana kokufa nani akoyebisa peuple congolais makambo oyo. Ba jeune courageux kabiso ba Bruno bo pa bima ba ko bima na bango po to za ibele. Mokolo mama aussi a kokufa. Bo c'est akufa po bo ba no croire na makambo to zoloba. Le pays va très mal. Nous devons nous battre pour na kozongisa mboka na molongo. Pour na kozongisa bunaga na minembwe. Lelo owe debe komi. Nana okunda chala mwana. Gouvernement Tshisekedi ko za matanga chala mwana. Kuna bato Kabila pe babino biso to okunda. Basangisi koyebana ya chala mwana na mbongo. Eza kande bomona biso na baitando ikebu. Elobite ke chala mwana musique abetaki. Azaki na mampango. Au moins kende babande koyema batu honneur ko so. Bino pe ba musicien tango bozo sa ba misana na bino. Boye ba ko banza pour avenir na bino. Et ça ce qui beaucoup fi bato ba ba politicien ba ka matanga metango ba problème ko ba we bato na ba mona na rate. C'est ridicule. Chers Congolais, Bruno Mimbenga, je suis serviteur des opprimés. Les défenseurs des opprimés bato bazana mongote na bengisi bino tobunda mboke so kene mabe. Félix il a fui Kagame aux États-Unis. Comment est-ce que yo kena eloko wana? Mais bazo zo décision ya mboka na yo na absence na yo. To ba que Félix c'est un président protocolaire. Alors, bon, allez-y comprendre les fonds du problème. Donc aujourd'hui, le président Ndishimi et Alobaki que ba EAC et Kouvana na pona ko sécuriser biso parce que nous n'avons pas de dirigeants.
il y a beaucoup de vous n'avez pas de dirigeants, vous n'avez pas une armée et la police. Donc aujourd'hui, tout est mis à nu que nous sommes les Canada Congo, la décision tout les a na EAC. Dans la Koutakou, dans la Koumamba, la paix doit quitter nos esprits. Entre la patrie ou la mort, nous devons nous battre. Ce qui est au 2023 et que ça a mis le parce que balingi ba créer guerre ethnique entre biso na bande kwa Kasai ba Congo ba Luba ba Swahili to bunda pour que no batwana ba réciproque na bango ndengezali. Chers Congolais, levons-nous, tous sauver Mboka. Félix doit partir. Numéro nangezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana kokomela ngai fondation ezali je crois maman aussi di Congo ezali wana moi loko tindeli bana bitiki moi lamba ya kala ebomba baona malili ata elanga janvier moi saki aloso moi lamba esunga pe bana wana mais tobo santé que no bitumba mboko za ngana suki nanga awa na pesi bino nyonso obo soutenir biso ko banda bitumba obo na janvier le 1er janvier 2022 ti to komi lelo nzamba pambola bino pe apesa bino su ya mingi parce que liboso na biso bitumba nde ya makasi za liboso na biso bolemba te ko soutenir résistance biso tozo sala effort o to ki na niveau na biso et le reste na peuple o tozo matisa bango ndenge mama osi alobaka ba chauffeur aussi mukolo mongo te eza lokola peuple congolais ebina na ba droit na été na ba devoir na ye yango bozo mona que peuple ça toujours na molili. Nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que Congo et Kozala libéré. Mboka oza na kati occupation, pas d'élection, il faut que les choses bougent. Tous à destin na biso na Maroko. Liboka puis laisser la sur la côté, la peur doit quitter nos esprits entre la patrie ou la mort. Nous vivrons Matondo. Pour partager émission, ba j'aime na bino, ba like na bino, ils appellent une manière pour participer na soutenance ya Océan du Congo. Merci na Kabuya, merci na maman Océan du Congo, merci na ba maman na nga diaspora nyonso obo soutenir biso ba maman Célestine, ba maman Pasteur, ba maman ya Moto Mojali, bino baso. Papa Nestor, bonne fête papa, équipé pour la thé, boza ebele bino pe bolinga te tanga ba komo na bino, ba bonne fête na bino. On suppose que tous ensemble Zambé abate la bino, Matondo, 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 Ingeta, Ingeta, Ingeta.